Nzambe na ngai, nzambe na lola, nzambe na bomoi papa. Makambo minene boye nzambe, makambo ya somo boye yaya, makambo minene. Kolala kolamuka bandeko na nga na makambo ya minene, makambo nde makambo bandeko na nga ezosala pasi ya makasi, ezosala pasi ya kosakana te bandeko na nga ka ndenge boyebi lelo oyo Belvi kandi asali crise ezosala pasi ya makasi ka ndenge boyebi mobali na ye awuti kosondola ye bandeko ekomi kosala pasi mingi na motema. Bonjour, bonsoir et surtout bon après-midi et cela ne dépendra qu'à l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Bienvenue surtout sur notre chaîne Kisongi Songi officielle. Bienvenue na balandi nyonso ya kala, bienvenue na ba o nyonso ya sika. Ka ndenge toyebisaka bino boyei malamu na chaîne na biso, chaîne moko ya kitoko, chaîne ya ba analyse somme, chaîne moko ya ba information pas possible. Bandeko nanga na chaîne na biso ya Kisongi Songi officiel, toyeli bino sango ya pasi, toyeli bino sango ya mawa, toyeli bino plutôt sango moko ezosala pasi mingi na motema. Nakolala nakolamuka bandeko nanga na sango oyo euti kokwela biso, nakolala nakolamuka bandeko nanga na basango ya pasi na basango ya mawa. Déjà tant de personnes bakobando tuna biso mama eza nini komeli Belvi kandi, pourquoi boye, pourquoi emati, pourquoi ekiti. Donc nayebi déjà que mi tuna awa ekozala ebele bandeko nanga. Avant na ya kokota na mozindo ya dossier na biso ya lelo ekozala malamu na ya nanu ko sensibiliser bandeko na biso nyonso ya sika. En tout cas soki eza mbala liboso ya kokota na chaîne na biso ya Kisongi Songi officiel bandeko nanga na osenga na bino nanu bo s'abonner. Bo s'abonner massivement tango bozo s'abonaka bongo bo sana pete ko klikaka sur ngonga ya notification. Malamu ngonga wana ezalaka ke à chaque fois que Kisongi Songi officiel au banotie la bino ba vidéo ya sika bokozala directement informé. Au lieu que okota na YouTube okomaka Kisongi Songi yango bakomaka ndenge nini, mais soki oza déjà oyapuya na yo sur cloche ya notification omona ke makambo na yo ekokende penza mbangu eza mwa bongo. Bandeko nanga lelo oyo toye na dossier ya Belvi kandi, toye na affaire ya Belvi kandi, toyebi biso nyonso ke Belvi kandi azalaka na mobali. Belvi kandi azana mobali bandeko nanga sans koyeba bandeko na biso mosusu o batikala koyeba te Belvi kandi pe abota pe mwana na ye. Bato ebele babenga kaka Belvi atikala kobota te, nzoka Belvi abota na ye kandenge ezalaka mwana na ye abande kokolisa mwana na ye moko. Okolisaka mwana jour mosusu mwana nde aye kotuna Belvi kandi alobi te il faut na tuna place papa na biso azali ale nde mwana aye kotuna akomi kotungisa mama kane bana bazalaka soki mwana déjà akomi na ba âge ba 14 ans 15 ans bana nyonso batungisaka toujours ba parents na bango, surtout soki ozobombaka mwana ekomaka toujours na ba âge wana mwana akomi kotungisa nde mwana akomaki kotungisa mama na ye alobi nga kaka oyebisanga bisika papa na nga azalaka naza na posa na yeba. Bandeko nanga Belvi kandi de son côté meki bandeko nanga tellement ko défier ba question ya mwana, mais mwana zoya kaka na ba question amoni ke côté na ye pression pe ekomi kokota alobi na okoka lisusu te kobomba te, malamu kana bimisa place mwana azali comme ça to sila na kaka nde jour mosusu Belvi kandi de son côté alobi kaka il faut kana sala voyage na kende koluka place bisika papa ya mwana nanga azalaka ka ndenge boyebi famille bota na minute oyo mama na biso Belvi kandi azane na Bruxelles kuna azalaki na mwa manifestation na ye. La famille Belvi kandi na mwana ba voyager, tango ba voyager bakomi place pe bakomi laki epai ya ndeko ya Belvi kandi. Tango bakoti pe kuna bien que bayambaki bango bien te, talaka ba réalité ya vie ndenge ezalaka, alors ye penza ebando yebisa ye eloko te vi ke azalaki na ye na mission na ye. Après quelque temps akomi sikoyo koluka papa ya mwana na ye. Tango akomi koluka papa ya mwana na ye bandeko nanga nde eye kosala keno ale aye kokutana na papa ya mwana na ye, aye pe ko présenter papa epai ya mwana pe epai ya papa. Tango papa ka amoni
alobi te oyo aza mwana na nga te akotikala mpe kozala mwana na nga te nga natikala kobota na yo te. Papa awangani. Belleville ameki na ba moyen na ye nyonso ya kosala ke papa a comprendre ke oyo aza mwana na ye. Papa de son côté alobi ke non oyo aza mwana na nga te pe akotikala kozala mwana na nga te. Donc longola nga na ba makambo ya buzoba, longola nga na ba makambo te ke non oyo aza mwana na nga akotikala kozala mwana na nga te. Bandeko na nga esalaki pasi ya makasi, esalaki penza pasi pe mawa. Papa asundoli mwana abandaki kosatanga ke papa na ye tango komona ye papa na ya kosepela, papa na ya komona ke non mwana na nga ye yo akoli. Mais malheureusement kande boyebi ba réalité pe na yongo eye na ndenge nango. Ale ekomi kopesa sikoyo Belleville de son côté stress, souci ya makasi parce que biso nyonso toyebi omoni mwasi soki akombi zemi ata soki aboti mobali azalaki te mais ezalaka toujours bien tango bokokutanaka surtout soki mwana akoli toyebi na biso nyonso ke bapapa nyonso bawanganaka bazemi mais tango bana babotamaka omona mwana soki deja komi na ba âge ba 14 ans la plupart ya bapapa bakendaka toujours kolinga korécupérer bana mais esalaka soni pe pasi ya makasi soki obotaki na mobali ti 16 ans mobali azowangana aka mwana o bobota esalaka penza pasi yango ebande osala pasi na kote ya Belleville kandi akomi komimona neti mwasi moko sans valeur neti mwasi moko kaka ayaki kobebisa vie ya mobali wana. Bandeko na nga basusi eye kosala ke Belleville kandi ayaki kotika biso. Bandeko na nga histoire oyo nazobetela bino eza histoire oyo euti kosalema, eza film na biso ya sika oyo tozolanda. Deja lelo oyo tokomi deja na 10e épisode La vie de Tegra. Wana nde titre ya film na biso chez ye moko Poutine de l'écriture, la patronne na Belleville kandi ya ba Belleville. Bandeko na nga pona bandeko na bongo biso mosusu oyo nanu balandi film oyo te na osenga na bino bokende kolanda film moko kitoko eza na mateya ebele. Bandeko na nga bino moko boyebi place deja Belleville kandi akomaki. Place akomaki ezalaki epai ya mama na biso Étoile. Siko na lupango babandaki kovanda ezalaki lupango moko ya songi pas possible. Ezalaki facile te pona Belleville avanda. Na ndenge mobali asondolaki mwana na place Belleville abandaki kovanda bandeko na nga epesaki kaka susi ya makasi na kote ya Belleville kandi yango bomonaki Belleville kandi en tout cas akokaki na ye ko garder ba susi wana te akomaki na ye na suka a préféré na ye akufa tina ndenge boyaki komona Belleville kandi akufaki. Eza film moko kitoko eza na mateya ebele lelo oyo vie ya Tegra ekomi kokende mabe place bayaki kozwa Tegra akendo sala neti mwana musala bakomi ko considérer Tegra neti mwana na bango moko propre mais makambo bandeko na nga ekomi kokota na vie ya Tegra bandeko na nga ekomi kopesa pasi pe mawa ekomi kopesa pasi mingi na motema ekomi makambo moko bandeko na nga personnellement nazobanga na yebi ke bino pe oyo bozolanda na bandako na bino ba oyo mosusu deja bazolanda film oyo bandeko na nga miso ezaka kuna ekosukela Tegra wapi akokoma wapi makambo ezokende ndenge nini bandeko na nga film oyo eza sukaina mama alambi famille bota soki bozali s'il vous plaît botiela nga ba j'aime bosalela nga pe partage chaîne na biso oyo ezalaka chaîne ya famille bota somo biso awa tobetaka masolo ya Poutine toyaka na biso kofinga te mais tolingaka toujours kotombola musala nga na apresiaka toujours bato na tombolaka toujours soki namoni muto osala musala ya malonga nalingaka toujours kotombola ye soki muto osala musala malonga te en tout cas désolé nakoya kosala émission je suis comme ça eza mwa bongo en tout cas s'il vous plaît famille libota bo salela nga partage ya vidéo oyo to encourager bandeko mosusu oyo nanu balanda film ote bakende kolanda bandeko na nga yango ezalaka toujours ya motuya dans la vie tango bozo kolaka il faut koyebaka mibali nini bozo kutanaka na bango eza na ba mibali mosusu bokutani na ye lelo abebisi vie na yo c'est fini ye azata kuna te akokipepe te vie na yo ebeba te etali ete mais soki okozala mutu boko oyebi ko se contrôler oyebi ko contrôler ke non mobali oyo nakoki kobima na ye mobali oyo nakoki kobima na ye te ekozala toujours pasi pe mawa eza toujours malamba bato mosusu bokoya koyebisa nga te mama tango bolingo eyaka toyebaka te
ezana ba mibali mosusu otali ye ka boye bozana début ya relation na bino déjà ozo comprendre ke bolingo ata ya moke eza te. Garçon oyo to moto oyo azolingana nga te ata soki lelo nakoyi na zemi akoki kosondola nga. Ba mibali mosusu bazalaka bongo. Ba mibali mosusu bandeko na nga bazalaka bongo. Ezosala pasi ya makasi. Ezosala pasi. Yango naolinga pe kopesa conseil na bana mosusu. Omoni soki obotami, ozokola ozomonaka elongi ya papa na bino te. Mama na bino abetaka lisolo ya papa na bino te. Tikaka makambo ndenge ezalaka bongo. Parce que soki papa réellement alingaka yo, akobunda abandaka koluka yo. Ba papa o balingaka bana na bango babundaka omona ta na ekole oza na ekole boye omoni ka papa moko azotelemaka kuna jour mosusu aya koyebisa yo ke no ngane azalaka papa na yo yebisa mama na bino ke nayaki kotala yo. Me ba papa o bazalaka sondoli mwasi yo mwana olie ovanda na mama na bino oyo azobundaka pona yo ozala bien oza kaka mama na lingi na mona papa na biso bomoni lelo oyo Belvi Kandi Tegra ye kobomisa Belvi Kandi. Pourquoi? Parce que Tegra de son côté abande otia mama na bango pression nga nazaka na besoin na mona papa na biso naza na besoin na kutana na papa na biso naza na besoin papa na biso naza na besoin papa na biso. Mais lelo tosukeli wapi? Lelo tokomeli wapi bandeko na nga? Lelo oyo tosukeli wapi na makambo oyo Tegra abandaki komilukisa? Lelo oyo ekomi kosala pasi na motema ekomi kosala pasi pe mawa. Belvi Kandi lelo oyo azali susu te parce que Tegra azalaki na besoin akutana na papa na ye amonana na papa na ye siko lelo oyo aye ko perdre na mama na bango azali susu te likolo parce que ye Tegra abando linga na ye akutana ka na papa na ye. Siko papa yango abandai koluka papa aboyi papa asondoli ye lelo oyo aze kokoye ko se retrouver na mama akufi na papa oyo akipaka ye ata eloko moko te akipaka kutu ata komona ye te. Bana mosusu bandeko na nga en tout cas nga nayokaka kanda ya bana mosusu tomonaka babiloko oyo na ba famille tomonaka na bato ya quartier omona mama batia ye zemi tango bazotia ye zemi famille ya mama elobi tokende tika mwasi epai ya mobale omona mobale awangani abengani mwasi mosusu famille ekoki kotika mwasi na nkon avanda ka kuna omona akomi kovanda kuna mobale akomi konyokola mwasi yango akomi kobeta se kobeta jusqu'à ce que mwasi akomona kaka non ezosimba te na zonga na nge epai na biso. Omona mwana zongi ake aboti mobale asondola na ye mwana akipaka kutu te ata kutu kotuna mwasi keno ndenge eza boye mwana ngo osombeli ye nini bokolia nini boliaka nini azata kuna te ti mwana kobanda ba classe mobali avandi na ye ti mwana azosilisaka classe omona kaka siko bana nde bazalaka na ba agitation oh papa oh mama tala bana classe na biso bango bazolakisaka bapapa na bango mais bapapa na bango baza baresponsable bapapa na bango bazalaki présent na bavi na bango c'est tout à fait normal soki ozalaki na papa moko irresponsable oyo ayebaka ta prix ya suki na yo ayebaka ta prix ya kaleson na yo oyo lataka te mais wana tokobenga ye papa te baza kutu bato oyo koki na yo koluka te. Soki eza papa oyo alukaka yo papa oyo azwaka soin na yo oyebi ke na kovanda fin du mois papa kotinda papa kotielanga mwa moke ata soki papa asi abala asi abota bana na ye mais naza pe priorité na ye ayebi ke naza wana naza mwana na ye mais papa wana nde okobenga papa okokangama na ye. Mais soki ezaka ba papa oya kombo non parce que abotisa mama na biso nga pe aza papa na nga mais ba papa wana en tout cas na ko recommander na bino bana s'il vous plaît botika kotiaka ba pression epai ya ba mama na bino. Lelo o ba mama ebele bakomi kokufa likolo ya ba pression ya bana non parce que mwana nanga aza na besoin kaka amona tata na ye tango kaka ye azosala bongo c'est fini. Ate kokutana na papa na bango siko makambo nyonso ekomi kobaluka makambo nyonso ekomi kochanger ekomi kosala kaka pasi mingi na motema. Voilà la famille tokende kotala film na biso ya sika La vie de Tegra film moko kitoko lelo o déjà tobeta lisolo 10e partie 10e épisode ezoya bandeko na nga pe de mon côté nazobongama pona koya kosala ba analyse toza na analyse ya papa Serge o tokokotisa kala te bozala toujours branché scotché sur notre chaîne Kisongi Songi officiel. Bye bye et à la prochaine.